Ndeko, osio mituna pona nini Congolais azana mafinga facile. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na Diaspora, tosolola bosolo lelo. Lobi soki tobongoni, Congo na biso ekobonga o. Congo na biso ekobonga o. Congo na biso ekobonga o. Congo na biso ekobonga soki bongo na yo na yanga ndeko échanger, to changer façon ya komonela makambo, to zwi mayele to bimina buzoba. Bienvenue sur Biso na Diaspora, Biso na Diaspora ezali bongo podcast esalami na ndeko na bino Jean Désir Kouta Canada. Ndeko nanga Congolais. Est-ce que c'est comme le moko vandi au réfléchir au mituni pona nini pa na biso ba Congolais ko fingeza facile. Ndé loko na réfléchir nango semeno. Naza na bana misato babotami na mboka oyo ya Canada bakolia avec l'anglais et le français. Depuis un certain temps, namoni bango bakomi ko s'intéresser na kolanda mwa ba sketch na lingala. Et ça na jeune na biso moko congolais, aza na Europe sûrement, na boseni komoni bana la sangé de temps en temps. Alors ça ba sketch moi qui to zo se pesa bana et zo permettre bango ba ye ko lingala. Mais là qu'on a constaté, bon, ndekwango a imitara mingi ba parents africains. Nakaso sokwe na vidéo ndengwana. Des fois ce bana bazo talisanga ngo nazo sepela po bana ba ye ko lingala, mais makambu mwana wana azali ko talisa qui n'est que ce qu'il voit autour de lui, qui est au côté. Surtout ma finga. Tant ça qu'on imite mes parents. Et on a ce qui tozana facilité à ko finga boy. Je pense que dans l'ensemble, il y a population congolaise. Tokoli na environnement moko oyo, baboti na biso bazanaki na topé bazali na facilité ya ko finga. Un petit rien. Abimisi ma finga. Pe bana tozo kola nango tozo kolisa tozo mona bayana biso tozo mona ba noko ainsi de suite et puis yango eza na facilité parce que je ne peux pas comprendre comment Congolais pour un rien fingio. Pour un rien fingio. Okoko pèse opinion sur quelque chose où yaza nango d'accord te. Au lieu d'une part à respecter opinion non, sachant que c'est ton opinion, ou d'autre part à même mon réflexion pour mon soki au lobby eza na nzela non, a keka kana chemin raccourci à fingio. C'est incroyable. Sur les réseaux sociaux, incroyable. Pas plus tard qu'hier. Dans la vidéo, il y a Serre Morazan en Allemagne. En passant, Makamou, Serre en lobby. C'est un bravo. Moi, je suis d'accord avec toi, Makamou lobby. Azako s'adresse à bande de na Congo. Albi, bino mo kansip sur na poto à l'argent facile. Bota la condition dans lesquelles nous vivons. Et ça, Makamou, so beaucoup qu'on règle bino mo na Kinshasa. Mais bola tsika biso na poto parce que toza na poto biso de to trouver solution. Mais biso tozo kemba pe awa. Mbongo eza wa te mbongo eza na poto na bamboka na biso. Elle a raison. Mais il faut mona ndenge batu ba fingi sero. Il faut mona. C'est pourquoi tu as facilité alors na cet examen de conseil na baboti na biso ba noko na biso ba ya na biso ba tata moi si ba nous avons grandi dans un environnement oyo ko fingi ça facile. Et ça ça salit toute la communauté, tous les pays. Exemple simple. Maman à cause de la tombe qui a tinegi mona asele loko mona asele malamute. A kofinga e. Je ne vais pas répéter ben surtout ça très facile à parler na biso yoga wa. Tala mutu lokola. Tala ma colonie lokola. Surtout biso to bota on a di coach to souffrir. Ba di coach esu mulaya à cause de kofinga. Au moins dans ma famille, mes parents ne m'insultaient pas. Mais quand finga zaki ba mista. Bo comment teneka moi mke bo parler a fingo tala di coach. Ba master ba kata no seka kwa. Yo mo zulu kota di coach on zo mona te futu. Ena sima mwana mona te. Toi na facilité ya kofinga. Bana mike ba saka na entre bango. Nyatika papa kofinga. Et to comme ici kofinga même sport national. Nana ko gagner côté kofinga. Mais vous la réseau sur ma musique comme Mikolo. Équipe est lancé boy, équipe est zongsi boy, équipe est lancé boy, équipe nani a ko gagner combat ya kofinga. Bandeko c'est pas honorable. C'est pas honorable. Et voici que maintenant bana biso ko na poto balingi ba yé ko la langue na biso principale lingala.
basket eza bien ezosekisa bango mpe mais là encore comme comédien na bango bazokolanda aza koimite biso baparent bana bazoyekola mpe na kofinga nayebi te soki boyebi ndeko nabosa en tout cas nayebi komo on était mais c'était un jeune là il joue bien azalaka ye moko caméra ye moko azosala mama mwana ainsi de suite sûrement boyebi yango j'apprécie ça je l'applaudis parce que azolakisa bana biso lingala mais ce qui limite c'est ce que nous parents tozali bandeko na ngai au lieu total ngona ko seka mwana openza ndenge imita biso ndenge na kwa mwana openza kama kamba pana basala penza te soki bana baza ko imiter biso c'est important totalaka lokola miroir moi il m'arrive des fois surtout les tozaki na pandémie wa na organiser soirée comédie je permets à mes enfants de m'imiter d'imiter les parents dans les buts natala bana bazo ngandenge nini qu'est-ce qui marque mes enfants lorsque bana bazo ba comédie ndengona ke ya mama finga to sekaka te mono vraiment zo sala quoi car ndenge ba mama africaine basalaka non ça doit nous interpeller azo sala tende ba mama africaine na Afrique bazo sala azo sala te ba mama congolaise na Congo bazo sala aza ko imiter biso ba papa congolais biso ba mama congolaise awa na mikili ya poto. C'est comme ça que nous sommes. Tous ont conscience, tous sekate, tous corriger yango. Tous ont décision, il y a kokata culture et insulte facile. De la même manière, nous insultons nos enfants, de la même manière, ils vont insulter leurs enfants parce qu'ils apprennent de nous, les parents. Mboka mobimba réputé, ba fingiste. Tant on a lancé biso na diaspora, na partagé idée na ndeko mobo, réaction na lusa bi okoka mafinga. Na dit pourquoi? Habi yo bi congolais te, na zo risque. Parce que je ne peux pas garder ces valeurs que je véhicule. Et ça, c'est tout qu'on a mis congolais. On peut ça congolais bon côté. Parce que le problème congolais c'est bon côté. Le problème congolais d'après moi, ils ont dans la tête. Les Congolais qui changent sa tête. Et je vois, Congolais, tout est changé. Je vois comment ils s'épanouissent. Je les vois. Et on a continué. Chacun apporte sa contribution. Et on a interpellé sur les lots que Kofinga, Ndekonangai, ce n'est pas une valeur. Kofinga, on ne peut pas être reconnu comme pays exportateur de Kofinga. Parce que, tout ça, dans la diaspora, donc on nous a exporté. Toyena porte, to memi ma finga. Donc, on a repos en jire nos olega, donc, valise, tala, ma finga, na kati. Bayambio na wasi, bayambio, c'est pas na Javentaine, bayambio na Trudeau, na Pierre-Éliott Trudeau, bayambio na Itro, bayambio. Donc, oye, na wa atterrissage avec kilo ya mafinga. Et c'est la occasion pour bima. Non, c'est une honte. Arrêtons ça. Tous ont conscience, tout le monde travailler de moins en moins, tiko finga na minoko na biso et si là. Tout comme batumo capable de tenir une discussion, échange nan de konayo avec respect sans kofinga ni misu na ye, ni munoko na ye, ni mama na ye, ni tata na ye, ni ba koko na ye, ni ba ntaba na ye, ni ba soso na ye, mais vraiment avec respect au laxi mutu ndeko place on a tala otali butu mukoto comme na niveau na changement na ekobota mbuma na Congo autrement mawa mingi est-ce que makamana lubina kosi réfléchir ndeko soko zali répéter na ba réseaux sociaux ko finga même les beaux textes na bo changer ba kombo zo texter. C'est une bassesse. Tu t'insultes, tu insultes tes parents. C'est quoi? Parce qu'on regarde, on dit, mais à quoi la famille? Parce que la famille n'a pas de papa n'a pas de maman n'a pas de entre les la culture au finga. Donc, ils ont passé pour la finga. Et j'ai levé mes enfants comme ça. Nana yoka tante ba nanga ba so na moka finga na yoka ngote et ba ko sala ngote parce que ba koli na culture wana te. Ils ont passé. Muko mo wana bimsaka mo merde na moi collé moi na bisime na moni bana batalinga po ba yebi papa na ba na makamona te. À la prochaine.